mboka oyo yaka kotambolaka. Vous comprenez? Hein? France eza mboka moko yaka kotambolaka. France eza mboka yaka kotambola. Mais eza mboka vivre te. Eh. Ya pasi, France a pasi, ko sa ba aventure te. France a dire. Eh. Total la lobby. Lolo soko kwei wana tomber malade. Eh. Tala. Eh. Au moins mutu mususu bana vandi boya bota na ye boya. Azo ne ba 2500 ngo salati. Na mboko toza. Eh. Aboti débat na 3 bana boy ba pese ba 2500 euros 3000 à touchango impôt na ezo na nenga se ba taxe ezo na nenga se afuta route impoté na 3000 euros wana afuta elote o ba ke yemu ko ke retraite ba ko aider te ba ko aider soit côté retraite à salate na vie ba koma ko aider 750 euros yo muto sala pendant des années yo ba peso 900 euros différence ka 150 euros mon frère laisse tomber politique à France eza tellement buzoba loi ya France eza buzoba moko na buzoba yo ke retraite ba futo 950 euros ya salate na vie ake una ba pesi ba 800 ba 760 770 780 euros mais tant soit vendre na vie nda bande ko vivre alors vivre ki to ko lega yo ya ndo ye abota bana na ye ba pesa ye ba 2500 ba pesa ke ba 3000 soit na deux bana 3 bana ba a toucher ba 3000 mais yondo zaboy olamka na tongo na malili pour toucher 3000 euros faut beta des boulots hein en France aux boulot aux boulot moko boy na salaire ya 1700 euros c'est Hollanda ba formation otanga pour sozo boulot salaire ya 1700 euros net ou bien 1800 euros net ça veut dire que aux aura 2500 sozo boulot moko et photo 2000 euros net ça veut dire que ok na ba 2800 Hollanda ça veut dire que yo so touché 3000 nde ozo 2200 wana net ya salaire na yo so pour ozo boulot ya 3000 donc et senga na opena que faut otanga na France otanga mais so ya ki mukolo na France et senga autant ebele et zote ebele zo mutu yo mona ke bandeko ebele ba ko se forcer ko no sa ba 2 boulot 3 boulot mon frère yango na poto so ya na poto zo boule ke nonga na zo libala mobalo ale sanga zo nga na bandeli ti na suka mutu na ngai ya osumba okinza mon frère okinza ma chérie a ezala bongo te mobala te ndambu yo pe mwasi tia ndambu mwasa te ndambu yo mobali yo pe tia ndambu onene mon frère onene na poto tambola bongo ezate ka ke o dépendre mambo dépendre ezate mobile moto linga tika o sumbeya moi si moto linga ke ale sawa bandata yo moni ke basi bon mangim no ba respect yo mo ke basi ba koma ben poli bon mo benga basi impoli basa poto ben poli mais basa ben polité bébé butu ezala te yaya onguluta makwanza onguluta yaya omizoka basuki ya sena yo
mabindi na yo ya sa mapeka ozoka. Yaya, déception na déception. Mon frère na ebisao. Mboko eza ba déception moko ndima ngoti. Kutana mwasa malamu bovanda. So oza mobali malamu kutana mwasa malamu nzamba pambola o bovandi. So kutana mwasi moko za malamu te yaya. O ka mwasa na nika robota na ya zota nika bota na ya yo kenda ko lukela ga eboy. Yaya o sumba na suka linga boka bwana. Mon frère, laisse tomber. Réalité poto. Réalité poto, ma chérie, mon frère. Yone bisamino ke mukanda ezanyo sote na mbogo yo. Zwa mukanda na sima mukanda ngo mona ba réalité. Oye esko ba réalité so ozui de mukanda. Yo di so ozui mukanda na mbogo ndo bongi. Mon frère. Au lieu foufou mais au senti que oh là la bien te pongé zo de na butu. Pongé kimayo. Yana badusu balala ateza mbongo akisite. Akende aka beti kayo place bo abanda kayo na 5h. 11h abimi. Agolela kana kata karwana. Ago se déjeuner kana kata karwana mbangu. Akoti su kayo mususu. O senti que muto akoma kingo ya pamba. Mandefu eza na vitamine te mafana na poto. Azata na tante okata manzaga na ye. Otali manzaga comme le mécanicien. Na malilo sozo kubise su poso na ye. Okota na musala bo 12h. Abimi heure nini? 22h ou bien 21h. Na 21h ana les oies siko embouteillage à Paris. Tia kozonga na ndaku yaya osumba akomo na ndaku mama na fatigué ekuta misumwa sasa wana ako basa poto balingi nzoto yazo mona kama malili makasi yaya hémorraïde okobela ngote ndenge nini hémorraïde hémoro ya emoro obela ngote ndenge nini basa poto na nzoto koloba likambo nini na malili wana zomona ka mabe tango ya opesi moko alingi te mobali nanga za bien te akolukulo bakisa makasi tandis que aibi ke osara de kayu ozo pesa mobali bakisa makasi yaya na fufu ngalia rango bien te fufu bisika zolia bisika ezokende ozo yeba te yo momo sozo yeba te ke mobali nanga nzoto ezokima ye pona nini nzoto ezokima ebongo pona nini nzoto ezosila kokondoko na kokondoko akomi lokola nyamana ekondoko outi déjà fatigue na tongo la muka 5h ake abima msala 12h oseleke lipa na liona kata car pressé wana zokumba zolia lipa na musique affaire ezokota ya Marie Paul ezokota tanga okita bwembama koti bulo pe banini ya kotelema wana deuxième boulot abande boulot liboso 5h ti 11h abimi bo alieli la nzela na kata car akia ko telema 13h abandi ko telema telema ti 21h tanga zo zonga pono senti mukongo pene sali ko o akumbi embouteillage wana ememi ti na kata ndako na ndako komi heure nini 22h asokola lie aller ba 23h ana obani ko luka e na moni mikolo ozo simanga lisusu te mikolo boete papa na lembi ozo tromper nga libanda muto tromper libanda boko luka mbongo
olingi pe moko to olingi mibale misatu na butu wana. Na tongo nango mobala la mungi zo sokoli de wana fois la muga 4 heures ata déjà alarme à 4 heures pour akene musala akota boulot à 5 heures. Yo fanda utanda makolo fongola ba live kobeta masola ba buzoba social nezokola izokota ezokola. Yaya omoni réalité poto so sokutana moi sans encourager ako aider yo oloko beta de boulot obeta boulot moko oleke obeta de boulot okanga moko ba misu 4 ba misu pe 3 heures misu pe 1 heure olobeta de boulot okanga boulot moko po nini po oyebi ke mère pa akakendaka pe mère ozwa ndambu yo po ozwa ndambu bosangisa botage vie ezomarche bobomba pe lisusu yaya kokutana mutu ya malamu na poto eza facilité ndeko mwasi ozwi mokanda kutana mobali ya malamu so ozwi kaka mobali moko boye ayana azali na sa mokanda yaya banda kotatone pa nzambe eske eza solo aza ngai soki azwi mokanda akimanga te ozwa mwasi moko boye ndeko mobali mwasi wana ntango aye azwi mokanda akimi yo perte na perte omoni eka aza ata ya bien me yo mo okobeta ata magoda te po bulo eleki makasi na mutu bulo akotelema bulo ba forcement nzoto yaya atatika yaya ekolia yo nzoto miome ekobima okobela miome na Afrique so malamu na tozana bakisa bokoko ekenda rapidité aso bakisa bokoko eza te bakisa mundele yaya omela kisa miome na yaou mon frère o senti pota libumu venge bimo ba peso visu dia visu on peut makasi te ya lève visu na so tonga ata la zolo ata la misu de sorte yo ba pesa o yaya bon peso vix moko boye soit nango te yaya et soit te mon frère ma chérie mio meso bimayo mon frère OK no tangi ya tala tika okominka mutabitabe po nini po mona kake solo mina lielo mobo ya kilo boye pona sala toilette boye na koya kolela na kwa komikata komichwa tikete nzamba lola pambola bino na suki ya bande na ngai tokutani on est ensemble donc na koti palin. Merci pour na partage na bino donc merci pour na courage na bino et salinga bien to s'abonner lobby to kutana to